De son vrai nom Serge Mwembu, il voit le jour le 18 avril 1970 à l'hôpital Maman Yemo à Kinshasa. Aîné d'une grande fratrie, il grandit dans la commune populaire de Bumbu. Enfant, il rêvait de devenir journaliste, mais c'est la musique qui l'attire d'abord. Il tente même d'intégrer l'orchestre de Boziana, mais sa famille s'y oppose fermement. Étudiant en marketing et communication, il est repéré à 22 ans par un aîné qui remarque son talent d'acteur. Il rejoint alors le groupe Écurie Maloba, puis le groupe Maman Bonheur, où il découvre sa passion pour le théâtre populaire. En 2002, il fait ses débuts télévisés dans le groupe Le Pouvoir du Théâtre, devenu aujourd'hui Delta Force. Mais des malentendus l'éloignent de la scène et il quitte momentanément le monde artistique. Ce n'est qu'en 2011, après une pause de 9 ans, qu'il revient avec force dans le Zonzing, au sein de la maison Les Amis du Théâtre. Une renaissance marquée par détermination et talent. C'est son rôle principal dans Pasteur Patron qui le propulse au sommet. Le public découvre un acteur à la palette riche, homme d'affaires, père de famille, aventurier, féticheur ou pasteur. Son style rappelle celui du légendaire Peter Edochie. Marié en 2021, Serge Mwembu, surnommé aussi le roi des immatures, est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs acteurs congolais de tous les temps. Un acteur complet, un monument vivant du théâtre congolais. Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Moi, votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Car on est que conseil la bino en tout cas, ils ont devoir pour nabiso yangwana toyaka pour na kuleka kumekana ko partager ensemble et to elongona bino ba o bo pesa biso confiance ya ko landa biso awanakati ya B52, la mignonne officielle. Ce que zalim balano ya liboso en tout cas hésiter au s'abonner massivement, au aimer, au commenter, au partager. En tout cas, B52. En tout cas, chaque jour, poste, il y a biographie, il y a artiste nabiso. Et ça, moi, idée moko autozui, artiste nion sur le monde entier. Tout l'obika artiste et comédien, mais même artiste, il y a musique, to banda la bino, to meka ko partajaka elongo na bino awa na B52, la mignonne officielle. J'espère que bisonyo surtout, to uti kolanda, biographie, ya papa na biso Serge, mais abotama ndele 18 wana pour la confirmation et puis clarification. Ok, je vous aime beaucoup. En tout cas, beau s'abonner à Anakatia B52, la mignonne officielle. Famille Bota Mobimba, Bisika Bozali. En tout cas, tu peux si bien gros bisous. Famille Bota, Badina Chou, Pécha Lover. En tout cas, tout Zawana pour vous servir. Nzambelanga apambola bino ce qui est ce Christ oazongite nde tokozonge la bino lisusu na mikolo mizaliko ya na ebisaki biso na moni ba commentaire ebele bandeko ebele mama B52 okenda wapi mama B52 okenda wapi. Je nous avais signalé que disait tantôt que il y a des gens au ba komelingai même na WhatsApp na ba commentaire mama B52 okenda wapi mama B52 okenda wapi to ebibiso nyonso tu makam ndenge zalaka makam nyonso ndenge et marche. En tout cas la santé était bonne mais chaîne ezalaki na moi problème moi Kokoso on a voulu d'abord fixer. Est-ce que tout ça c'est comprendre qu'on a voulu fixer dans nos chaînes et zonga en bande et difforme comme ça tout zonga la koya ko présenter les bino parce que biso to ebi biso moko mokili o etonda makambo belé YouTube et pesa ki munga mo benga ngoni ni mbano YouTube vu les gens, je sais pas, c'est que nous mettons ici na B52, ceux qui est généranani, ceux qui to finga banani, binomoko boebi, na B52 to finga raté, to yaka to sali ba analyse na biso, to beti masolo, oya koloba ezali, ceux qui to zomo na belle vie, zo sala msala kitoko na ebite ceux qui photos za ba col pa texte to kanga mnoko, parce que biso mingi to lobela ba artiste nyonso, mais mingi to beta rasete na famille Bota, mais il s'est fait que moi makamboya qui pour la chaîne. Mais maintenant, je vous assure qu'avec l'aide de Dieu, parce que Naïbi Sarabiso toujours, bakangama na Yesu, bazara jamais déçu. Ngongo kokiko ya, mais toza blindé. Pourquoi? Parce que Nzambe oya lola. Azali elongo nabiso. C'est pourquoi tozongi en bonne et difforme.
film na biso et na belle vie télévision to utaki kolanda homicide la grande famille film on est ici film moko meilleur film de l'année pour nanga na habité pour na yo meilleur film na yo eza oelekaki to oekoya mais pour moi parmi le meilleur film homicide et ça date déjà gravé parmi le meilleur film na kati ya Bella production na Belle Vie TV pour nanga na lobité pour na batu nyonso tout donc que mon Dieu puisse vous bénir abondamment to ko bandara ko ela rabino ba artiste na bino oyo bolingaka mingi awa na kati ya B52 ba biographie na bango yo pendeko oyo oza artiste olingi to lobela biographie na yo en tout cas les numéros s'affichent là en bas contactez biso tokoya pourquoi parce que eza vraiment musala na biso oyo tosalaka ya kopanza sango ya ba artiste na biso oyo basepelisaka biso en tout cas dans tous les cas c'est le Congo qui gagne les dinasho na pesi bino bambote ba pesha lover bambote na bino en tout cas nzambe amona bino soki Yesu Kristo azongi te ngai na bino tokutani na mikolo mizali koya famille Libota toujours maman Clémentine Sidiki merci beaucoup bomona ke bato ozate ba Hollanda ba jemi mama vous ba komelo mama bisengande mais qu'est-ce qui se passe ba Mireille Mouila bazo komelanga maman Nicole pardon Nicole Mouila mais maman B52 au monde na tozo kanate je suis là en tout cas et ça là que lengi quand tu es entouré des gens oyo balingi yo pe balingi évolution na yo merci beaucoup à toi ma queen Sarah merci beaucoup Esther MM tokutani na mbalasi masoki yesu azongite tozana bino elongo. De son vrai nom Serge Mwembu, il voit le jour le 18 avril 1970 à l'hôpital Maman Yemo à Kinshasa. Aîné d'une grande fratrie, il grandit dans la commune populaire de Bumbu. Enfant, il rêvait de devenir journaliste, mais c'est la musique qui l'attire d'abord. Il tente même d'intégrer l'orchestre de Boziana, mais sa famille s'y oppose fermement. Étudiant en marketing et communication, il est repéré à 22 ans par un aîné qui remarque son talent d'acteur. Il rejoint alors le groupe Écurie Maloba, puis le groupe Maman Bonheur, où il découvre sa passion pour le théâtre populaire. En 2002, il fait ses débuts télévisés dans le groupe Le Pouvoir du Théâtre, devenu aujourd'hui Delta Force. Mais des malentendus l'éloignent de la scène et il quitte momentanément le monde artistique. Ce n'est qu'en 2011, après une pause de 9 ans, qu'il revient avec force dans le Zonzing, au sein de la maison Les Amis du Théâtre. Une renaissance marquée par détermination et talent. C'est son rôle principal dans Pasteur Patron qui le propulse au sommet. Le public découvre un acteur à la palette riche, homme d'affaires, père de famille, aventurier, féticheur ou pasteur. Son style rappelle celui du légendaire Peter Edochie. Marié en 2021, Serge Mwembu, surnommé aussi le roi des immatures, est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs acteurs congolais de tous les temps. Un acteur complet, un monument vivant du théâtre congolais. De son vrai nom Serge Mwembu, il voit le jour le 18 avril 1970 à l'hôpital Maman Yemo à Kinshasa. Aîné d'une grande fratrie, il grandit dans la commune populaire de Bumbu. Enfant, il rêvait de devenir journaliste, mais c'est la musique qui l'attire d'abord. Il tente même d'intégrer l'orchestre de Boziana, mais sa famille s'y oppose fermement. Étudiant en marketing et communication, il est repéré à 22 ans par un aîné qui remarque son talent d'acteur. Il rejoint alors le groupe Écurie Maloba, puis le groupe Maman Bonheur, où il découvre sa passion pour le théâtre populaire. En 2002, il fait ses débuts télévisés dans le groupe Le Pouvoir du Théâtre, devenu aujourd'hui Delta Force. Mais des malentendus l'éloignent de la scène et il quitte momentanément le monde artistique. Ce n'est qu'en 2011, après une pause de 9 ans, qu'il revient avec force dans le Zonzing, au sein de la maison Les Amis du Théâtre. Une renaissance marquée par détermination et talent. C'est son rôle principal dans Pasteur Patron qui le propulse au sommet. Le public découvre un acteur à la palette riche, homme d'affaires, père de famille, aventurier, féticheur ou pasteur. Son style rappelle celui du légendaire Peter Edochie. Marié en 2021, Serge Mwembu, surnommé aussi le roi des immatures, est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs acteurs congolais de tous les temps. Un acteur complet, un monument vivant du théâtre congolais. Ezali Mama Joséphine, Mama Zozo, na yelibino solution. Oyo ezali solution, ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC,
prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo ozo na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na baleli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezala kina 10 sengando yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisa bebe na nguluma basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.